kin marché ya Asanef awa na bâtiment ka ya kin marché na kati bato na ngambo oyo nde na uti sosimati. Non, faut pas tisser là, pas un bâtiment qui marché. Au cas où tu as commis Ben Oracle. Ben Oracle, ah ok, na moni Ben Oracle. Nakati, ah, pe ba moto awa. Yo telema déjà pembeni po mona ngai. Te na moni okutu, na moni ngo vitré. Hey, maman. Les places au bunga. Franchement, les places au bunga. Dans ça, comme dans Sanef awa. Na bâtiment que va ya kin marché local 17 Ben Oracle. Quand on commence en face, il y a Finetarium dans diagonale. Pas la vision dans tout ça, dans tout à tout à l'heure. À toutes. Ben Oracle, la qualité. Merci à vous. Je vous en prie, maman. Grande beauté à vous. Ah ouais, maman. C'est une appel à vous. Non, il y a du ça. Il y a la cantine, il y a la Yaka na ngoza kaka ah. Donc on a été théâtre. Au monde qui n'est que changé. Donc il y a été le Nyango combien? Nyango local 17. Local 17 hein. Juste au cas on a Sanef. Italika à côté à qui marché. Nous avons un Ben Oracle, nous avons un tel casino. Le mot bomoni hein. Qualité. Na samba tête. Bomoni boto MK bomoni yanga. À très bientôt. Toujours de la vie. On a MK Yokani Télévision, on a fait beauté. Merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout. Phrase moko matelinga le bi, vi nanga ekoto ndaka na célébration. La célébration parce que nandimela Yesu, ndenge nandimela Yesu. Vie nanga ekoto nitsamaka na célébration. Donc je vais continuer à célébrer la main de Dieu dans ma vie parce qu'il nous continue à nous faire du bien chaque jour, chaque matin. Il renouvelle sa bonté, ça nous fait énormément du bien. Merci Nathan Nzakoma mokela likolo na se nzambe oyo ayeba ko renouveler les sous bonté na likolo na biso ayeba ko pesa biso souffle de vie apesa biso joie de vivre nzambe to sengi yo merci énormément papa merci pour la nuit sozo ko sala merci na ndenge zo kumbela yango ndenge zo memela yango na sengi yo merci na ko batela ba abonné na nga bisika nyeso bayebi kozala merci na ko batela ba yanga yi wa tsepelisa mitema na biso merci oui ba kozala na bango entourez-vous des bonnes personnes parce que votre beauté en dépend, votre santé mentale en dépend, votre évolution aussi en dépend. Oui, que ce que c'est entouré na bateau bazo promouvoir yo bazo la qui sait combien tu es importante, combien tu es forte, combien tu peux faire mieux. Bateau là ba yeda ba booster biso to kende lisusu liboso. Alors pour ceux merci na bayenyo so yanga ya tongo midi pe pourquoi ba booster ngai ba permettre ngai na zala penza wana na fanda pe na umela lisusu na makambo kitoko pe malamu ba yebi importance na nga na vie na bango na yeko pesa ba mama na ngai ya motema mboti na pesi
maman zozona un napesi mbote napesi maman Katikani Kambote napesi maman Blandine de moi-même de mon cœur napesi mbote napesi mbote bongo na maman Marguerite Bello maman nangai moko maman Alice Landou napesi mbote na Flo awa de moi-même de mon cœur pesela kanga maana ina mbote ndenge na misana koloba napesi lisusu mbote bongo na oyo babengaka Will Simba pourquoi pas si la mon combat ou bien si la forever na pesi mbote sika Piozali Marthe Bikindu na pesi mbote na pesi mbote na Zoom pe hein Sabrina Zoom na bosa na ko trop na pesi mbote sika Piozali na pesi pe mbote bongo na Y Abakouk Marc Bikindu pourquoi pas Bobette Luzolo na pesi mbote ya Mami Longo de mon cœur na pesi mbote nani susu na pesi mbote te boalande belé boyeba ngo na pesi mbote la maman de trio na pesi mbote sika Piozali maman Gisèle Lembe et pe yango wana vraiment Kumar 13 ya yo yango wana mbote mingi na baonya seranga o bazanga raté lelo na kola muna damuki na posa moko na motema et posa wana ezali motivé parce qu'il y a une maman parmi maman balandara maman Matondo Kwanzambi que je salue. Je ne salue pas la maman seule, nous saluer couple Mobimba. La Pessibino Mbote, merci énorme pour nous sur Salaka. Je me rappelle encore, si je me retourne un peu en arrière, si j'ai bon souvenir, je me rappelle que maman Anna a tindaranga les sous année passée. Donc elle ne peut ça geste moko na bande kopé kabazoka likama na côté à Maya Makelele. Nakokende wana tokende kokuta ka ya mwana mwasi moko azalaka très malade nakoye la binoye peut-être hein, parce que bah, akoma quand même akoma bien a reprendre commerce naye nandela ya mwana mama oyo nde tokenda ko découvrir tant tozo kabola ba biloko toye ko découvrir mwana mwasi oyo on ne kozonga lisusu pote ba kosala na émission. C'est très important de recevoir une image à Kalana, une image à Sika. Mais na lelo te, ya lelo na yende ko senga pena mitema ya bosso ezala ki moi 10, moi 100. Mais tout ça la rapena makam. Il y a bien pena na côté ya mboka na biso. Yango na osenga nzambe ayeba ko pambola lisusu mama oyo, mama Matondo kwa nzambe na mobali na ye, po ba initiative na bango ata ko ezala no moi faible. Mais na yebi question nzambe apesi bango so ya ebele, ba ko sala ngo so mingi parce que balobaka Dieu existe dans les détails. Na biloka mike ngana observera mutna mama mike parce que mama mike mute sala mama minene ce qui mama mike za bien te ya minene jamais ala bien. Alors cette maman j'ai remarqué en elle bolingo azala ranango pona mboka na ye alongwa mboka kala boti libanda bana ne bakoli libanda batangi libanda basala makamni so na bazala kate mais ce qui tragédie moko et toute type population maman azanga raté ko sala geste na lelo atindeli biso koli atindi biso to kotikela ba sinistré o bomonaki o babeta maki na mbula o utai koleka boy ba ke koli père moko so moi ba empêchement et umelaka et tout ça là mais comme les biso quand même na kokoma comme la ki biso to suite tango ya ke kotika pas ba sinistré kasi na boye to ke na bino elongo po bo comprendre ndenge ni ezali organiser mokonzi mboka azaki initiative topé mokano ya royeba ko sangisa bango esika moko na stade Tata Raphaël basusu ba mona ki bako kolonga après ko za quelques dons entre autres mbe tout kiti sani pa ebele o babungisa ki nyonso complètement nyonso bakenda ki me ba bazali na ba famille peut-être ba bazuki bango bakei mais ba bazali na moyen te bazali na place mususu ko kende te bazali na libota te topé bazana libota awa te topé libota pe ko za peut-être mais na passe bazana nwana baza ebele je vous dis baza ebele toke na bino ensemble bo mona ndenge ni tobimi koli oyo ya maman Matondo tiwana et à chaque fois que maman Matondo a sala ka geste et que na kitaka na terrain sala topé ko sala musala o asengi ngana sala na kenaka toujours quoi apprendre eloko topé na kenaka toujours kokutana na idée moko ekotinda ngana sala bolamo moko boyi lisusu ndenge la fois passé to kaboyela ka bato biloko to tikala ko sala SOS ya ndeko wa belaki o to mema na hôpital na CVS a so pe moi traitement na ye bien que to komati na suka ya suka te parce que webi ke ba moyen komaki biso mo mobulu mais bato basenga ki ko sala quelque chose ba sala ki to kende na hôpital to sali pe mais mo na eza ke belé mais déjà yo ki déjà bien du fait que motema na ndenge ezaki ko vimba bongo na makoloni ndenge ezaki ko vimba etikai akoma ko tambola soka moninga azalaka ne sengo moko boye na lobaka soki mama Matondo atina nga kuna tembe to sala maman SOS yango na ye ko sala susu
prière lelo pour na bato nyonso batiaka moi 50 francs na bango na nzoto ya mwana mwasi wana nzamba yoka bino apambola bino akota makambo na bino akota bitumba na bino ya butu pe ya moi ya mabele ya sa mabele ya zamba ya mopepe ya likolo ya partout nzamba pesa bino elonga parce que si une vie a été sauvée c'est à cause de vous boka disarate ke nzamba bosanaka biso na mémoire na biso na ko bosana liste bato batenda ki mbongo mais na kati ya prière na sambelelaka bato wana nyonso mwana mwasi wana na famille na ye na kati ya prière na bango basambelelaka pe bango nyonso wana lelo oyo SOS wana mema biso titre kenda kozwa mwana oyo babengaka beni oyo peut-être orphelinat likomboya nango ko continuer traitement ya mwana oyo azaki na makolo problème maman Blandine nzamba pambolaka yo ya solo parce que na mona combien tu avais le souci ya mwana wana bien que orphelinat mote et empêcher biso to continuer bakisi na eti lelo nazalaka nango awa o baya kozwa te batikela biso mais toutefois ici ka to ko que ça bolamu to ça bolamu to continuer ko sambela mwana wana pesika pertikali nzamba sala e bolamu toutefois to kena bino ensemble na tata Raphaël bomona ndenge to ke kotika kolia mama Matondo nde tozongisima ya MK yokani télévision na pesi bino mbote merci énorme na yebi ke boyebi tozali ba oyo tokitaka bisika nyonso esika problème ezali to komaka lelo boka monité moyen to filmer yango lolenge penza oyo esengeli ezali te parce que interdiction pe ezali awa tozali awa bongo na site oyo ba sinistré oyo bakondi ya mboka to pe papa na biso Fachi na maman na biso Nenise bazaki solution pour na bandeko oyo bayebaki koyeba kozwa likama na bambula oyo ya suko ebetamaki donc tobengi bango bongo ba sinistré na ka esika wapi wana nde tozali ba toyebi que gouvernement ezui pena charge munene ya koyeba kozwa bato kotia bango à l'abri pe bazo s'occuper na bango matin midi et soir mais kasi bandeko na biso moi moko moi mibale basepelaki to pe couple oyo mama Matondo na pesi mbote esika wapi bazali basalaki koli na bango bayebaki kotinda mpona bandeko na bango na motema ya mama bazali nango mpona bandeko na bango bayebaki kozwa likama na se ya bambula oyo ebomaki bato basusu bazangi bandako basinga esika ya kofanda nde bongo tokiti awa na kan ya basinistre na stade Tata Raphaël koyeba kotika mwa ndambo ya eloko oyo ndeko oyo mwasi oyo mingi tosalaka na ye pe ba descente ebele na ba orphelinat pe na bisika ebele mama o nzamba bakisela o lisusu nzamba mona yo toyebi ke la fois passée tokendaka na yo inde ti année passée tokendaka na inde na ba sinistré oyo bazalaka na côté ya Makelele tozora pe mama mosusu kutu en charge pona maladie et tout ça là lelo akoma malamu mingi pesaka biso esengo mais lelo na olamu nyonso oyo mokonzi mboka ayebi kosala mama Matondo akanisi lisusu bandeko na ye alobi apesa bango ata moi 1 franc ata boza na 1 million ya préféré ya ata na 1 centime na ya kobakisa parce que tomoni pena ba condition na bango ndenge nini ezaleli tomoni pe ndenge nini coordination ezali ndenge nini makambo ezali kosalama na alima ya solo esali biso pe esengo parce que koko ya to kota kaka lolenge wana tolandi pe yango ndenge esengeli bokomona ndenge tozwi carton oyo moi 1 plus au mama Matondo ye nango pona bandeko bazali awa topesa yango na maboko ya ba oyo bazali bayi responsable ya esika oyo ndenge ni bazali ko coordonner pe ko kamba makambo ezali ko sala maawa to pe ba donio so ndenge ni ezali ko yeba ko koma na oyo esika to kana bino elongo lionel soko za d'accord nanga to kamata mwa koli na biso to kotisa yango pe to yoka cordon lilobani ni ko yeba ko pesa biso ba bazali responsable ya esika oyo te kotika mwa lisungi oyo to kana bino elongo. Bonjour, vous avez compris que, comme je vous ai dit au début, tu as déposé Biloko pour raison de discrétion et le reste. Boroyo Ara Mungongo ya cordon pour ne pas le filmer. Boroyo Kaye Kaka. Cordon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter si vous êtes cordon de quoi, comment?
Je suis le coordonnateur dans le site des sinistrés, le site d'hébergement des sinistrés, dans le site du Tata Raphaël, le stade Tata Raphaël. Le stade Tata Raphaël. Oui. Vous êtes là depuis plusieurs mois? Oui, depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Donc quand vous avez reçu les sinistrés, c'est comme ça que vous avez ordonné, vous avez créé ce cellule-là. Bon, déjà, ça vient de... Ça existait déjà avant ou c'est... Non, ça vient de ce du chef de l'État. Ok. Celui qui a ordonné de créer des sites pour aider nos chers compatriotes de se mettre à l'abri. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs sites ou le seul site c'est ici? Non, il y a plusieurs sites. Il y en a plusieurs. Et c'est vous qui coordonnez le tout? Non, non. Moi, je coordonne qu'ici. Ah, ok. Et je suis l'adjoint. Mon titulaire est en déplacement. Ok, d'accord. Nous sommes venus, au cas où nous sommes venus, on a vu comment vous avez réussi, on a senti vraiment que vous étiez ordonné et que tout était en ordre, il fallait passer par vous et tout ça là. D'abord, j'aimerais que vous affirmiez que vous avez reçu notre colis venant de nos confrères ou consoeurs qui sont à l'étranger. D'accord, j'affirme que j'ai reçu le colis et je vous remercie beaucoup au nom de tous les sinistrés, comme nous le représentons en ce moment. Je vous remercie au nom de tous les sinistrés. Ces dons pourra les aider à faire quelque chose et à aller de l'avant. Est-ce que je peux poser une question peut-être indiscrète? Comment pensez-vous organiser, vous organiser, ou quelle est la solution que vous donnez à ces sinistrés qui sont ici? Est-ce que vous leur donnez des maisons? Ils seront là jusqu'à quel moment? Tout ça là. Non, toutes ces informations sont confidentielles. C'est confidentiel. Confidentiel. Tout vient du très haut, chef de l'État. Donc nous attendons aussi. Donc, nous ne savons pas vraiment les informations précises. Vous ne savez pas encore qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, vous gérez le site. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Aussi, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut venir déposer ce qu'ils ont comme... Oui, c'est ouvert à tout le monde. Celui qui veut déposer son don pour aider les chers compatriotes congolais, c'est ouvert pour tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, merci. Merci beaucoup, Nageti Sam, pour l'élément Lionel Bopesibiso. Na bani ko expliquer bino bo yebisa biso pona ni bozuka si bango nyo sauté bo filmer nyo sauté pona nini bino seke te ordre eza ya kuna eza ya bisoté bo moni biso ndenge to bimi mais bo moni biso ndenge to koti te pourtant to koti procédure à suivre ezali to landi procédure wana bato bazaki na bandal balongola bango na bandal bazo se bango nyo Tata Raphaël. Alors tant to komi ba yebisa ko to na droit ya ko filmer te. Même au monde, on a essayé de leur convaincre le quoi journaliste n'y sont pas là. Bah oui que kuna ba film raté. To éviter. Bah oui ordre zo tana ba kondi. Boyo ki ndenge yemo cordon o azali wana adjoint a expliqué bino que solution na bango e ko uta likolo bango moyeba lo bayango ezate. Soko ye na don nyonso. Tu as le droit de filmer, donc ils ont la quantité. Oh, si tu coûtes dans un magasin, tu as le droit de filmer en côté. Tu as le droit de filmer, tu as le droit de filmer, tu as le droit de filmer, tu as le droit maman, parents, tu as le droit de filmer, comment quelqu'un cop a eu wana. Ndengenini, bazali wana. C'est vrai que les conditions ne sont pas bonnes. Pour qui ils ont place de accueillir nombre ya batouana, baleki est belé. Et surtout que les la bana et tout ça là, c'est plusieurs familles. Hein. Donc, et ça là que quoi wana babongi sera ya kitoko wana pona francophonie, hein, si je ne me trompe pas. Et comme il peut causer la ko beba parce que boyebe sika batu ba fandi surtout que sont ezalaki na capacité appropriée pour accueillir nombre ya batu wana te, ils ont mon boulot. C'est seulement parce qu'ils nous ont pas permis de prendre des images. On pouvait bien le faire. Mais tu as un problème, il y a un boy kozwa. Na respect ya parole na biso to tiki. Tu enregistrer biloko te ko tika. To pandi yango wana baboyi pe to filmer ndenge tozo panza ba compter nombre ya ba boîte de conserve bon ya ba pâte dentifrice ya ba brosse à dents merci maman Matondo ya ba spaghetti ya bilamba ya ba sapatu ya bilamba bana ya mikolo ya ba sapatu o ezalaki wana to komi yango to signer et c'est moi qui ai signé à la place et ceux qui to chez image moko malamu te ko zali biso passe. Mais sinon, bandeko bazo vivre na ba condition moko ya kitoko mingi te pour partout. Pourquoi on ezali pona ko
recevoir bango te kolia peut-être que on a vu le magasin sont pleins et tout mais qu'on vivre la condition on a, je vous dis, vous sentez que c'est pas vraiment yangoana. Par là nous en passant nous dirons au chef de l'État batala makaya ba famille wana bazo telingana penda na kati ya Stade Tata Raphaël ezo pesa passe surtout bana wana zo mi tout na batangaka bakenda la classe basala ndenge nini. Il y a tellement trop de questions mais comme on nous permet pas d'aller parler c'est compliqué. Balobi ba site eza ebele mais toye la binoka ya ndeko moko pa kufi bandeko misatu ba kufi na site moko ya Masina bandeko moko misatu ba kufi na site ya Masina bakufaki pona ba condition ya kolala ya kofana boyi malili tout eza makasi na Congo malili eza makasi siko soki osola na ba condition esengeli te ndako peut-être beaucoup quand porte mais tellement batoni ndako wana pona bato bafanda te c'est un peu compliqué vraiment ba kondiambuka so brotaya la bandeko problème oyo et que ça la penda esengo mingi parce que ça li biso pasi après komona ba condition kofana na bango ndenge bino mo moni to déposer biloko en bonne et due forme na ba protocole au bassin avec tout respecter un bon où il fallait pas filmer c'est qu'on devrait filmer c'était juste petite partie wana au botili komona et maman matondo papa dans maman la binoa baxela bino belé pour na obo salaka toujours et puis merci mingi pour nous renouveler confiance na bino na babiso merci que Dieu vous bénisse énormément. Je crois que je n'ai plus rien à dire. On se revoit très prochainement pour la suite. Monsieur va sinistrer, monsieur stocké n'épée, kota la bango. Vous allez peine à l'issue au pesa bango, causant à rosala ya noté. Tosai maman matondo merci mingi na couple ya maman matondo pour na geste bosala chaque année basala bango bazanga raté pour na ba épée bolingi bosala l'issue. Bosanga te ko binga biso. Donc vous pesa l'issue na bino pour que sunga bandeko ba oro kapasi baso souffrir. Je vous dis les gens souffrent dans ce pays. Utako sabinote. Pas ces années, pas ces années à bas niveau. Pas si, biso peut na pas si, n'appelle la vanne, n'appelle pas si non. Mais ça n'a pas si, y a pas ces ans. Ou que, sera abimi li bossone na bimi, nana lo bako moment bébé karanga on a boy. Donc na bimi peda mutambongo. Mais nga mona yebi que nana nga mutambongo te na luka nga vi na ngai. Donc pas ces ans. Donc au candidat que nous maman tout doit sali bongo do yo suika bongo yo pelingo arracher les pamboli na yo. Vraiment sincèrement, il est temps d'aider les gens qui souffrent. Là, je crois qu'on va faire une série donc neko lokota bandeko ba sinistré na ba o bazali répertorié wana surtout ba non répertorié. Pour ba répertorié ba sera ba lisuni parce que mutu sora zo ya maman na site bwaki atiki. Mais ba non répertorié baza. O ba o telinga ba la penza libanda bazali. Olingi to sala ngona yo problème ezate welela lipamboli na yo sala magamba malamu ekosunga olingi oyeba pe par biso to accompagner oyaki oyeba place oketika biloko te toyebisi yo ke yaka mona biso basite ezaka ya Tata Raphaël te basite mususu ezali to okende ba Masina ba okende basite mususu to kolakisa bino que les gens vivent dans des conditions inhumaines dans des conditions insupportables. Oya qui pose na Kishasa, oza na badon na ozo luka pesa. Obino mozala ba bongo ezanga musala. Okenda ko boaka yango. Bosunga banu rentrée scolaire yango. Tala bana bazawa ne belé yango te enfin pour permettre biso to filmer te. Donc to tchela bino pena yango. Tala bana. Bazali na ba site. Okoko racher pe lipamboli. Ozana problème moko boy omoni bandeko na biso ba musulman pona nini ba pambola mara mingi ba comprendre principe ya kopesa. Je vous jure tango ba bimara na kati ya ba prière na bango ba banani ba bera nini carême banini na bango wana ba sala toujours geste moko ya kokaba po ba yebi force nini nzamba kangaka motema te so ekomi na problème wana. Soki yo pesi mutu alie wana etali mutu wana mais na liboso nzambe yebi nzamba yebi que opesaki yango pona œuvre moko ya bien oyo pe alie yango yende mutu akoyeba ye na nzambe na ye oyo osali part na yo. Donc olingo joindre biso to accompagner na ba site to accompagner na ba kwa oyo soko tali kolela na yo ekosala 4 jours ici la raté
numéro na biso eza A parce que ils ont comme appelé par main ba émission tozo ko tana ta chaîne oyo to lobela peuple donc qui t'appelle na ba niveau oyo que otali makambo zo sala mana mokile ki chassa oyo otali ba condition de vie eza na ba fin fond ba passe eza donc hésiter to benga biso to accompagner ou accompagner biso pe pour eza vice versa to accompagner pour accompagner biso pour na kosala bolamu moko na motema moko osekisa motema moko osekisa motu moko et puis na rappeler bino que fondation topé asbel na biso zonga to sepela et c'est quand topé ça que c'est mon mwasi moko mon maman moko papa moko jeune fille moko et c'est quand puis to yena ba stratégie ya sika na bango to na bino to kosala yango malamu et c'est quand to keluka maman veuve oui bien na rada ko c'est la bino maman veuve na zonga c'est la bino yango lisusu et puis ce qui pour la nité yo lingo sanga na biso ko pesa maman veuve moko fond de commerce abanda commerce na ye aboko la bana na ye pour na foutre la orphelin moko classe orpheline moko classe et ça la biso bien pourquoi pas ko bandela bango par exemple une boulangerie et ko permettre à maman veuve venir se baya rozora on les a boulangerie ba maman veuve pendant ya rozora fond pour na koyeba kotekaka mapa na bango pour que et pesa bango esengolobi akomata indépendante au moins na mbongo na ye wana pour ceux qui moto azui kwa moko ya bien zoteka a osala moi commerce akoyeba ta komi futela ndako ata $30 ata $50 muke muka koyeba ko économiser maman ya Kinshasa to pe maman ya Congo azana ba capacité ya gestion moko oyeba ko ndima te ngalo baka maman o alongi de ya Congo akoyeba ko longa nyonso surtout soka azana appui te ana soutien te ana musala ya l'état te wa ba yibaka mbongo mutakendaka te mazora mbongo te mais azo s'en sortir yo moko zota ninga wala mukozo kamo c'est que mutu wana ata boke tchena li felo a risque abeta ça la coup d'état donc on est ensemble avec vous le numéro affiché au bas de l'écran que Dieu nous aide que Dieu nous accompagne on se revoit très prochainement bye bye une action sous